il fallait au bêta. Personnellement, je suis très content bêta pour ça et ma gambo ça la bien quoi. Donc personnellement, date où on est à date moko bomboule bêta té, il est pas ça la makamnae, soit ça les plein, ils a débordé, c'est un plaisir pour le Congo. Si on prend la jeune bazoluka wa ça la polémique qui non fallait danger, fallait retourner ça pour les cas. Donc bon bazala qui belé mais ça y moko conseil ni pesa bon. Non, bon, ils ont bien pour ça la marketing pour tout chacun na mambo ça la journée. Ils ont une affaire té. Ba tout tout bon en olobaga est-ce qu'il fallait au coca, est-ce qu'il fallait au ça ko le kabango nyoso. Donc de commandou jabina eloko asala ki ya kosangisa bango pe bandimi ba mona ke non, to sito koli, oh fallait to zo to sito zi photo sangana. Ba sangani. Ils ont eu le temps na le cap na rep na ba on a showbiz. Ba travailler qui. Ce to tché to côté bango sur 100%, ba comment il y a 80, donc ba distinga qui nandu le wana. Combien mes alliés œuvre humaine, donc ba imperfection cause à la mike mais ba balinga bata la plus côté à mabe côté que non moi le comment vous allez notamment to bombaté ba bazolo ba ils ont pris du temps na nyonso oyo monaki oyo legaki na wenge tina nango ezalaki kotondisa stade to ezalaki nini. Merci, c'est une bonne question. Tina longo linga ko laksana mukili toza eloko te. Bokoko zala eloko eleki makasi na vie ya mutu eza ko ndima ko senga na pardon. Oh, ezalaki ko luka mbongo te. Oh, mbongo ndeni. Papa, mais kende papa présent mukulu te, kende na tongo bela la mukaba 16h 17h wana. Omona mwana mobali nenga zo vivre. Kende pas de la forêt. O minde mona na pesa bato bate mona bozo ide mwinde so kene na ba pullman bato mo bazo leka na ba plateau balati bilamba ya ba hotellerie wana bani ndengwana ya na ba mapango na bango bandeko ba combattant je le salue bandeko ba combattant batala makambo ka te so ka netika ba take trop hein neti bo misala pe sala mana Congo bandima ngopeti bandima ezape bien. Banzela mon boyo et salama kalate zo salama ils appellent bien fou band combattant basa pi ba fungola motema moni wenge yo kaniti ba biso to raté ba nga raté na 2015 14 comme ma groupe nanga to ke Orléans to siège kuna to bando beta ba na biso ko to na biso na ba succès te ba loba na biso to yate on se comprendre que no bo freiner pe culture na biso trop bo lembisa ni eloko tu ba solo laka donc voilà c'est ba féliciter kulut nanga Kofi c'est bien. Mais ils attaquent que nous féliciter sur le moment où on attaque. Concert wana ba souhaita qui échoué. Oh ce que échoué génération na biso mo eza problème ba biso to ngoto ka sonia mabe mo otambola nga soute wenge na bino boku misasi to ba biso ba bike ba wera ba tcha biso maboko bani donc ngolo bani tumba mo biso tout donc pour le mouiller. Yango tengi to lo ba lobi plein wana ezali po bazala ki bango nyoso ebele. Mais j'ai un mot qui la plaie moi bon na habité mission na mno polémique binde la raté mais na habité stade douane za ya mutu tout la question tout ningai pour na wenge musique za idéologie quoi wenge musique na photo zo ngo za idée les écoles ya idéologie mo bo parce que bato belé bato na bongo wenge apporter nini wenge musique apporter mambo belé wenge je vais jeune moi babimi nulle part bache esprit et puis bakomi yango ratissé le moment tout ça likolo ya ki état d'esprit donc wengeza d'abord faut zongo et l'on ni ba porter na musique na biso wenge ba porter la foi ba porter conviction travail persévérance on école na bango bon. Très chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir par rapport à l'ère à laquelle vous nous suivez. Depuis Kinshasa, Oyobiso Dozali, avec la télévision HD, la Congolaise TV, TV Oyo, il y a sans polémique, TV Oyo, et puis ça a une information qui est copiée à vrai, TV Oyo, Ezali Koluka, révolution, il y a Internet, Nakati, il y a RDC. Mbotena Bino Lisusu, Mbotena Yo. Espérance et Bongo, la patrona. Na pesio mbote na musique sikozali, yo moto création oyo
oluka ete ba information etambola na ndenge ya kitoko na ndenge ya vrai. Hein, chaîne ezanga polémique. Chaîne eluka ba problème te kasi eluka ba information ndenge sengeli. Lelo tolingaki muke ko solola na moko ba musicien ya mboka. Ye moko ko se présenter pour nani to ko solola na ye to ye to meka ko beta ko sa mo analyse muke par rapport na likambo oya wenge. Wenge musique 4x4 BCBG. Hein, ndenge bazaki na concert na bango na stade et par rapport na oyo bandeko mususu be bazali koloba pona ndeko na biso pe fali pupa ndenge ya kobeta et bandi mwa ko tia mwa bokoso mwa mindondo koloba ke oyo koleka oyo kozala boye ndeto kosola na ye. Voilà, sans plus tarder na ko lexa micro nanga et pas ndeko na ngai to et pas ya invité na biso Saint-Pierre Roger. Hein, ako se présenter ba kombo na nyoso po boyeba azali nani asalaka nini na kati ya art. Ndeko Mbote. Mbote ndeko Ramsès. Oui, ndeko na ngai nalingi te bandeko bazokola na biso à partir ya HD la congolaise. Mingi Madame Espérance Bongo azali patron ya chaîne Oyo, soki okoki kopesa biso kombo na yo po bayeba yo malamu. Merci, na saluer sous la patrona Madame Espérance Ebongo, la patrona, je te salue et na bandeko tout ba travailler na kata chaîne Oyo HD, merci, HD la congolaise. Je vous salue tous parce que vous savez que bientôt landarango. Alors, nga kombo ngai Saint-Pierre Roger, Bosekota, bamso abenganga Goloa, tout ça cela dépend kaka ya mutu ndenge ezokenda. Mais kombo nga Saint-Pierre Roger, Bosekota. Donc kombo yebani na Kisasa na mukili ya artiste. Saint-Pierre Roger azani naza moko ya ba communicateur na kati ya UMICO, Union des Missions Congolais. To salaka na poste wana ngana ndeko Golf di Kandolunga feti lambande ndenga linga to bengaka ye. Mais na poste wana toza biso mbale do ba communicateur ya UMICO. Donc na titre wana je crois yango wana oyo omoni naza ko vrai. Merci ndenge boye na siège nanga lelo aboye. Oui, merci beaucoup. Piroger nani, Piroger salaka nini na lingo senga na technique, moi extrait mukie ya concert moko ya Piroger ndesima to kozonga. Sunday.
Saint Roger Bossé Kota bauti kolanda ye hein yewana bomoni makamoni ni asalaka donc azali moko ya ba musicien na kati ya Congo bongo tobaki lelo tokosolola ndeko na biso mwa moke tokosa mwa analyse par rapport na makambo ya wenge muzika BCBG 4x4 tout terrain ndeka babengaka ndenge zolubama ndeko Saint Roger na ebité wenge au complet. Bon, pas vraiment complet, mais tout le monde complet parce que ceux qui m'ont retenu balé, bah ça l'a quitté. Et c'est ma camouflage, mais bah zonga qui ensemble et puis babeta qui concert. Et l'eau que les cas qui wana. Et l'eau qu'on ni oyo, aux qui le colla les sons, na li kambuya wenge, musica 4x4. Merci Ndeko Ramsès, c'est une question une très bonne question. Bandeko na bisa wenge, d'abord on se présenter les sous-sous. Ngazap nda pire petit awera quoi. Pire petit à Weranson, donc on vient en Aïe, je le salue, place Azali. Pourquoi on a dit pire petit nae? Parce qu'il y a peu d'opportunités, mon gros, baro peut sauter, na baro peut monter au zongo, mais au repos zongo, faut la pena, donc étoile faut la. Donc Weranson, Azamutoyo, Abimisang na Mukili. Na beta na ma musique, na beta na batushi gombe bato akisa sabaebi, na leka mukena den musica, na leka mukena na beta na bandeko la coste na s'il vous plaît la gamme na beta na tout terrain orchestre moi bisona ba jeune na beti na dynamique achat et puis teko bima muke na nouvelle loyenge je salue mémoire ya maître Pai personnel maître Pai auto sagi ba danse ba na kangingolo na ba poil na na tout ça qui donc mukile ndima ki déjà ba biso yo boye après na zongi chik et puis na eko travailler pembe na Weranson na rozongo ndenge ka bomoni kulutu nanga mopa que je salue j'aime beaucoup ndenge azaki pembe na papa Wemba donc azana kati ya vivre la musique ma travail plus na papa Wemba donc a travailler plus na ve na ngantone maintenant na kati ya wenge wana na pesa rapé moi un plus na ngai na kati donc abimisanga na martyr tout ça a pesa nga chance na signer album et puis voilà donc fallait tout que ne Bercy et producteur qui d'accord mais vieux mon ya musique ya mboka na biso mukolo akufa personnam na bota kombo na ye yimta déranger ka penda programme wana ponga na kendete pariso na kende na ngana kima na ebité tata mukolo bona endo kima pona nini donc na ngana kena se musala puis na zongi mais voilà donc yango ti lelo na continuer la question tuningai pona wenge musique za idéologie quoi wenge musique na photo zongo za idée et école ya idéologie mo bo parce que bato belé bato na bongo wenge apporter nini wenge musique apporter mambo belé wenge ba jeune mo ba bimi nulle part ba tie esprit et puis ba komi yango ratisseli mo ba to za likolo ya ki état d'esprit donc wenge za d'abord faut zongo et l'on ni ba porter na musique na biso wenge ba porter la foi ba porter conviction travail persévérance on école na bango bon chic bon genre ba ngana ozala na bango mais tant besoin toujours réunion na banda au galérer pe mais pour timbela ke ba au galérer qui passe ça déjà état d'esprit ko kasate ba te belé surtout ba jeune ba beta musique lelo ne ba petit na ba bouchupu bazo boule lelo musique eza bisengo na bozo le ba saucisson tant ba wingi ba osala ba kine bouger ba mulolo bambongo nde komo ya mene bandeli baba galera oyoka président mukuluni ngazolo bango donc ba galera et ba jeune lelo ba na esprit on a te on a bi wengeza état d'esprit ba ki na ba mia mais bazo apparaître na mukili lokwa ba bonga déjà et c'est ce qui a fait aussi que batuba mona que no ba jeune on a baza ba voyouté pour musique na biso kala et qui un peu cause taxer lokwa neti mo ba délinquant moko neti ba voyou mais au mona qui s'habiller chic ba qui très propre langage na moi qui contrôlé barola tabilate laté bakome la bangi liboso batouté cigarette liboso batouté donc tout était aux classes et c'est ce qui a attiré le monde vers eux donc wengeza idéologie ils ont joué la guitare comme tout orchestre babete ba guitare kanet batutu mais ba porta qui sur le plan langage idéologique thématique babakisa qui implice na bango yango moni bongo et puis kokoma ndenge ba ki succès makasi ba yo kabwana pour histoire na ngwa mo mulai na épinglé partout parce que de la forêt pisanga l'accent ba photo habitat sérieux talande biso ndo galérer to galérer bazo kendo défapé bilamba
mais baki tenance à ce que atteindre objectif na bango yangwana bakoma na oile et puis na bakisongo moke ba jeune alelo baza bien oui que wenge penda bana ko souffrir tango Kongolo Mobutu azalaki Kongolo Mobutu ana ko nyokola bango 3 bon à part nous personnellement de Kongolo Mobutu ana nyokola bango te mais ika abanda faire partir ko participer na ko kembisa bango ka esprit po yaki mwana mbila talaka mwana maréchal donc anomi on pe na moi bosoda moi apport wana pe aye a rigueur wana pe salaki pe bango pe quelque part bazala ba la lima po ba biki ah jo azon ka azuzara na biso so to bebisi ya wezaya mbalebele wengeli ngai kabwana mibando ko kabwana te ka partir pe omonika après départ na Mobutu wenge mobulu donc présence pe ya ban Congolo wana ezali ko jouer na kata wenge tout terrain 4x4 alors wenge muzika histoire nango bango mo mena nazoloba parce que to vandaka na ba moko na bango o to meka moko décortiquer autour na ba question ndenge ba laki donc eloko wana est très important aussi wenge bakutana ki na mabele moko eza fertile bandalungwa mabele oyo elingaki bango pe propulsaki bango pesa bango chance par contre wenge ki na ba orchestre belé oyo sérieux wana ki deux fois te ngana we babiso no batushi gombe to beta na bango bandule mususu na ba grand hôtel wana na ba intercontinental ba et puis nini selaki ke wenge le loza la toujours makasi mais wenge on est ko sala lever le rideau ya bokechiwa yambo et puis na ya gâteau bivens ndeto ibaki mais bango le lonyo songo so bazate wenge azaka kesani wenga bimaki avant ba gâteau wenge déjà pc mambo avant gâteau mais et comment que bandule mususu nde ba komo lukana na gâteau omona ma gâteau abeti akepe na batu wenge pe moni po ningani gâteau asalango bango mais ba orchestre ya équipe ndako bundana wenge zaki yaki belé ba tozu ba tambour le valois Eden Musica bon nakolo bana ngiringiri awa dynamique achat yaki o make up na mele souté ba orchestre bana bombo basaki mandundu wana et compliqué wenge bokechu pe zaki danger mais oui bon bokechu aki na folk bango ba na typique guerre ngo zaki pinda to ko mesurer te mais bokechu aki succès bango pe succès ba bande pe ko sejene te ba zu pe ba crime so bokechu tango renye ba kotiona mamu na bango po epesa pe bango lisusu force lisu makasi donc complémentarité zalaki mais wenga zwaki ba dinana ba chic gombe wana yaki ba orchestre ba vastoria ba le coller ensuite na lemba yaki orchestre yaki mystique wenge autala on ali sumobo c'est un piroger histoire wenge to beta mo mususu to lobela nanu événement ya le 30 juin le 30 bande ko bolimbisa ngala kenda moi ba explication mo ke potala force ya batuana ba ki ba jeune oyo ba bande ko croire na musala na bango alors pour l'événement na biso d'abord to féliciter initiative ya ndeko Amadou Djabi producteur ya concert wana c'est un homme to saluer yo. Pourquoi? Parce qu'à celle loko bat bako salate. Amadou Djabi azama kasi ya danger donc moto wana ba prêter a bon surtout en 10 abiso pe déjà mbé moi ça va. Donc vraiment parce que tala loko to sala s'occuper na ba veuve taliba sia ba artiste ba mama veuve moni nyoso wana batabongo baza mali sumingi tende ko ngara mses. Obiso ba simple projet tout lo ba boto lo ba parce que crise ezali ya batande ngwana donc de Amadou Djabi na eloko asalaki ya kosangisa bango pe bandimi ba mona ke non to sito koli o fallait to zo to sito zi photo sangana ba sangani ils ont eu le temps na le cap na rep na ba on a showbiz ba travaillaki ce to tché to côté bango sur 100% ba comment ina ba 80 donc ba distingaki na ndule wana combien mes alliés œuvre humaine donc imperfection cause à la mike mais bat balinga bata la plus côté à mabe côté que non moi le comme vous allez notamment to bombaté bat bazoloba ils ont pris du temps er moko bata moro ya ki trop et puis ba mabanga bani ba critique on a des missions sur l'équipe ba le belango moi je trouvais c'est pas grave parce que musique mboka na mboka un artiste c'est celui qui crée bango biso to na style na biso musique na biso beta la rumba na biso beta kata so bobi sera ba grand kale bando boka batu sera ba OK jazz au demba je salim vient nga au demba mon vieux wa tika école makasi aboye papa na biso lombo makiadi mabanga ndo boka bako yemba pe batu rythme oka ya ngwana bongo bana wengeta ba matin na podium bana batu belé
o banda o déranger par ba poto ba Kinshasa boboka biso boy boy na bolingo wana bande kono yango ba boka donc concert wana ba souhaitaki échouer o ce que échouer génération na biso mo eza problème ba biso tonga toka sonia mabe mo ya otambula nga eza soute wenge na bino bokumisa si to ba biso ba bike ba wera ba tia biso maboko bani donc ngo lo bani tumba mo biso tout oza donc pour mouiller yango tenge toloba balobi plein wana ezali po bazalaki bango nyonso ebele mais eza na mutu moko akosala plein ye moko akolekisa kutu bango bon nayebi te émission na mino polémique binde ala te mais nayebi te stade wana eza nango ya mutu tu oyo aza makasi te Saint Roger eza polémique te na biso ki toye awa tomeka mwa moke koéclairci bana nani bana Congo balobi ki stade etondaki parce que wenge bazalaki ebele si Trobito on voit Weranson, on voit Jubin Piana, il y a Adolphe Dominguez, il y a Blaise Boula. Mais Balobi, on a biso fali à Obeta et Moko, tout le monde en est au sala. J'en ai la première partie. Bon, mon concert, il y a Papa Chéribin, Adam Mamoto Pamba, l'homme qui a mis l'onda Coco. Bon, mon année Tonda, Bling Bling. Abetian combien de fois stade wana, Yé Moko. Bon, mon Weranson, Yé Moko. Donc, comme il y a pluriel na kata wenge wana donc ba mi bali. Donc débat wana ya mutu moko telinga tonda te de bozong saka film akalat. Bo mona ngana yebi tant so kota na tracteur na de la forêt to buka stade. Portail pinde ko ya mbo abad bazoka. De la forêt. De portail wana bukana. Donc histoire côté na stade jiba sala plein makase koka. Oui, la salle plein makase koka mais portail et bukana donc kuna kutu debe koza soute. Maintenant au tunin de konanga fali ipupa que je salue, c'est mon frère hein, na salué place azabiga Saint Roger to baine tongo fali ipupa tongo ya tongo ayebi ndeka musique ya la rato katana bali pana ba mwamba lelo nzamba sali ke on a ma komi na top lelo mutawanga na fali azate le beau esprit mabe fallait à l'école défendre couleur à Congo et donc ce qu'a lobby pour vieux ça causer ce qui m'en a mal lobby que oui journée on a na moni na bon stade des ans on a habinga na robeta na automne ça met au PC chance pourquoi bat ba spéculer pourquoi bat ba ndolo ba non ils a concurrence pour naninité à kala qui date na déjà e baki que faut zala et à robeta date bo bande konanga basé belé kuna ba Gino to bete na Shigombe directeur artistique na à télé ayemba kuna album nanga ba Kalombo batu basé kuna ba Imani batu basé kuna donc le ko ezaka congolais ngazo pe sa chance à sa plein na pona nini parce que tous en esprit tout le monde a na stade na biso mona pina vite azo beta mais ba Imanien na pese exemple bazo sa pina équipe on est vita. Bon, moni il m'a appelé mon beta ba expliquer que tout tiens kota 7 bomaye oh mais c'est pas bomier mais pas bomier donc là il fallait au beta personnellement je suis très content beta pour ça et ma gambo ça la bien quoi donc là personnellement date où on est à date moko bomboule beta té il est pas ça la makamna so ça les plein ils a débordé c'est un plaisir pour le Congo si qu'on prend ba jeune bazo luka ba sala ngolo la polémique que non fallait danger fallait que tout ça koleka donc bango bazala ke belé mais ça yemoko conseil ni opesa bango non bon ils a bien pour basa la marketing pour tout chaka na mambo ça la journée ils a non affaire te ba tout tunde bon no lo baga est-ce que fallait au coca est-ce fallait au ça koleka bango nyoso ya on a le baki ne bandeli po wana baba viena hein on ba viena ya bandal donc yemo place za ebi ko ba viena donc yemo pas mona ba plein papa chéri sala mona ba plein Weranson na sala. Il peut pas mon ango donc ce qui est pas au ça peut plein à ma casse c'est un plaisir pour na biso ba artiste à Congo et surtout ngana au sepelatron de konanga tondisi ya ngam na tondisi mais bato bazolo batika kutu babanda ya ko lo baga ba polémique wande yango makamu ce qui jibe na wera ba koma na mbongo pour na polémique polémique so polémique te ba bangana occupé mais na polémique a tembe wana nde bato o ba komona est-ce qu'il y a ko sala ta ba okende kuna nde bo ndo ba kisa nombre mbala mo po atondisa donc c'est un plaisir de to kenda journée ngo belé peut te soutenir fali parce que azam moko ya Congo aza tchadien te ata kutu tchadien so ebiso ba culturel to na ranking te to tcha ba tchadien po
po babeta tomona yango bafestival esama libanda omona bato baebele ya mboka bayotia poa bongo ndeko na biso moko akobeta to bando bulele ndenge nini ye ndenge nini te bacommune nyonso tu bata Braza bata Angola bata partout boya to soutenir pe fali journal ngo esimba. C'est un plaisir pour le Congo et puis journal neko pesa pour ça sali succès à cause on l'appelle l'Arndamba ko pesa souper babiso ba Saint-Roger azoat instrument ils a bien culture ils ont avancé donc soué nanga Saint-Roger ndeko nanga ipupa asa plein mukom souper faire ko sala plein mukom souper tata mobichi la coste plein petit na biso innocent ko ça peu plein mawete héritier coup na saluer hein. On a sous moi nangawana mikolo danger simbi place azabi qui a violé bamba solo un album vraiment c'est un garçon que j'aime beaucoup c'est très poli hein et puis très poli pas kaba fort tout bas on vient de tout ça akabaka maman nangai goga ndezabo soya mesili okozo comprendre été ba yaki makolo zongi na catch ngai na sona biki héritier de la police ce n'est pas par rapport que na mona yango boy mais témoignage pendant il y a bato balinga musicien mais quand on là où on parle d'héritier aux autres sentir vraiment que non c'est un garçon mon artiste wana politesse na wana e bandi wa pe ba na famille nga vaina baona mayulu na bumbu na vanda muke wana to vanda en face a mwana muke ma auta kitambo bande kone baza wana yaka comprendre donc famille na bango zaina ya baza très bien éduqué. Oh, la sola na yo mona ke très bien éduqué et donc nadia na que je salue Pongo Pontiac tango ba polémique ayi utunga na tata na saka wenge tonya mususu ya héritier mutai chef d'orchestre na Pongo Pontiac ayemba pen album ya oh zela olobini yipo sala tonya et donc musique ya Congo tata mobichi je salue hein aza place aza ebiti seri momo te pelaka na saka wenge tonya wana histoire mususu je crois technique boyoki mbala sima to ya to solano pe susu kambo ya wenge tonya donc wenge tonya nezalaka mibale oh mezali ba journée za ba preuve za ba kangisa kutu ba danseuse nanga na ba kini mazière makambo za histoire yali kasinde to yoka ni boto yoka ni biso tout ngapena ki preza wenge pinta tonya place na za papa chéri ayebi de la fora ayebi Blaise Bula venangai mutamaele Selebu ayebi l'ingénieur Selebu nazo c'est là on va tout ça la film tisiko kenda adambaka bien ya va tout ça la na film en plus ça qui mécanisme tout ça la film oui tout ça film ça tu poto mais banda ye tout monde so moni bo abeta ko mikolo abeta na bandal je crois aujourd'hui là abeta na bandal lobby je crois ça peut être aujourd'hui sera abeta donc bonne chance na ingénieur Selebu na bandal na kermesse on ezawana donc voilà. Ils ont bien mingi so abeti na ozakutu wana kwa wana ma tata mobichi ndenge moko kwa ça perd danger imbaka danger puis la taka danger tata mais siri moko ba minduki alaki yaika po bika te bika ka biso to ikota ela ntone donc webika ka mambo wana ile so émission mo wana to sala ngolo susu bande ko balandi ya télévision HD la Congolaise TV balandi ya émission tribune des stars, tribune des artistes. Namoni mutuna oyo tuani okene na suka nango. Ndena ina tuna ye ayebisa biso muke na nyonso oyo monaki oyelegaki na wenge. Tina nango ezalaki kotondisa stade to ezalaki nini? Merci, c'est une bonne question. Tina nango linga ko lakisa na mukili toza eloko te. Bokoko zala eloko eleki makasi na vie ya mutu eza kondima kosenga na pardon. Oh, ezalaki koluka mbongo te. Oh, mbongo ndeni. Papa, mais kende papa est présent mukulu te, kende na tongo bela na mukaba 16h 17h wana. Omona mwana mobali nenga zo vivre. Kende pas de la forêt. Ominde mona na pesa bato ba te omona bozo ide mwinde so kene na ba pullman bato mo bazo leka na ba plateau balati bilamba ya ba hotellerie wana bani. Ndengwana ya na mapango na bango. Kende pas Blaise Bula, kende pas Tata Mobichi. Ce sont des patrons. Mais tant que va dire que nous avons tourné ce stade, ou on tourne ce stade, mon gars, c'est le bazo et l'année nana au quoi, comme on a bon belé. Te babonga déjà kala n'époque de Mobutu babonga gi. Dans des années zaka ba obeta na banka pour ba bota ma artiste ba pour na mbongo te ba si babonga kala bana mayona. Ngana kana bango.
babonga déjà bongo babonga conseil on a scouté na ngozini kasi on a bichot il y a réconciliation kolakisa mokili po biso avec éclaireur les artistes sont des élites biso dam to pesa ranzela eliko loba ke noto lingana na biso to sengana na ba pardon a Jésus kende ba okufaka na ba rancune na mitema eza leçon mon baba pesi na mokili leçon baba pesi na mokili na longola chapeau ta pour na respect ya ba tu peux pas mona ta moi face mobile pour na respect ya mokili ba mona ke note to mikitisana to mikiti to senga pardon to lakisa ke non nyoso na ngo pambeleka to kozong sabonde kona biso c'est une leçon quoi à suivre et là basaki dimension spirituelle lo que l'équipe passe na mokili ezali ko senga na pardon mutu musu a mutema na te orgueil au moins rien de rien to zara ndengwana mais ba on ba mikitisani de mbongo ni nango ba mbongo oui ko ya deuxième position mais na yebi batongo muke quoi donc ezaki d'abord ba moni ba koli elo ni ba owelela lisusu bazana presque tout mutu to na mapango bazana ba mapango bazana ba mituka bana ba libanda eloko bat ba oluka bazwa bango bazana ngo déjà rien à dire donc eloko tikali za ko soigner parcours no vis-à-vis en kolo po bazokola voilà le on a koloba donc ya ki concert moko ya bolingo kolakisa batu que non voilà photo donc rien au-dessus ya bolingo eloko moko l'équipe bolingo ezate photo lingana et puis voilà. Merci beaucoup Saint-Pierre Roger Bossekota. Nasi boyo kebele makambo bimi belé soko mpa mission kebele yoka kino tonyo nzo ezaka mibale to yebaka te histoire wenge pe ayibi ngo mwandambu to yoka ngo mokolo mususu bongo lelo soki to yaki vraiment ezala ki potolo balikambo ya concert batu balingi basala mwa polémique ba meka ko keseni sa concert mais nzoka oya wenge ezala ki nde ya réconciliation ezala ki te po bango basala plein batu bayaki nde batala kuma réconciliation salemaki et puis koyoka ba nzembo ya kala ba nostalgie donc c'est ça alors étape mi balé tonu ke na suka poto tuna na lingano na technique botela biso na nzembo moko tokoloba te batu balanda kaka bongo tsima tokozonga. Mbongwa ba salaire ya ba travailleurs etongi ndako ya 3e niveau mbongo ya ba centre handicapé esombi Ferrari ya petit frère mbongwa kozoma ba bon na bécole esombi château la Espagne stade abondal ekomi jardin zoologique Congo mawa ba million ya programme ya 100 jours esombi ba domaine na Grèce banini ya Congo etekami na prima ngundo ekonga ba chinois pe ba libanais makeza tekama petit morceau congolais azangi patriotisme le chacun pour soi eleki amour ya Congo bafoué nani alingaka Congo nani andima kufa mpona Congo nani alingaka Congo nani alingaka mboko yo mawe motika kosala malere ya bakongolais motika kosuwa pepe kongolais zoba olingi Congo te kaka mongwa Congo jeunesse a Congo etelengani bamama bazolela moya kolesa bana eza te riche kasi congolais mobona il faut peuple congolais bolamuka bazoprofite na naivete na bino ye ata IGF ezotrake baprédateur surveillance ya solo esase oyo ya peuple bakomisi Congo ligablo privé na bango bayaka tous les jours na ba faux contrat. Il faut un tribunal spécial. Ils ne doivent pas bénéficier de remise de peine. Otika kosala malere ya ba congolais otika kosuwa pepe congolais zoba olingi Congo te
Roger Bosekota. Na bansi to uti kolanda biso mibale. Eloko technique etilaki biso. Ngapi na olobate. Olobi nini pona? Non, na sepeli. Eloko zaka que non grand mopao, je salue mon vieux. Nzembo IGF. Grand mopao wana za aigle col quoi donc prêtre. Vieux on a histoire jum suto sola za parmi ba vieux pe oyo ba changa loboko pona tambola boy. Wana otanga na académie des beaux-arts 97 Rombo ndekonanga Rombo en États-Unis témoin wana yaki kolo TKM. On va responsable à TKM ba yaka Koffi Olomide mon vieux yaka na académie ba ina Tutu Kaluji kutu. Je salue aussi mon frère Tutu Kaluji. Un grand artiste quoi, mon a beaux-arts. To yambana ki fort le to kutana ki abo Tutu Kaluji. Donc venanga yaka kuti na répéter na orchestre pour biso bandi mambo tongo. Tongo za tenetika que no weleli rapidité tongo penda. To kutana na aye kutala biso na répétition, abimisi 100 balles na bino na banona 6. Pesio $100 mais bimisa trouble danger abinanga me yaka quartier latin Ah ilo ngalo bakangwana bato balobaki Koffi soka pesi musicien mbongo izalaka posomba. Ah donc apesa ki yalinga problème za en esprit ti ba coach ya ba quoi équipe balo ya mindele makasioni ya ba nini ba Barça ya zaneti ba Paris Saint-Germain aneti coach ya ba équipe andengwana lui il sélectionne le meilleur moni ya mona quartier latin kana marque mombo yeza meilleur soza meilleur au bendao en tout cas au chambongo na ye pozo au chaba moyen tout pozo wama yona Koffi Olomide loko pe na apprécier ga elisu yangwa ai même malombo makiadi azaki bongo papa lombo aki bongo de so moni danger au tinda mbongo ba viente ça ba vie joski azwa ba ona ba mbongo ebele donc tanga ya moninga na yembi ya moni pinda keno oh mais non mais pichu ami si pichu obiki yo après au komano latino na bataille ndizo pesa bien quoi donc oya no na faire rezati comprendre to mona ki loko moko sentir ma que pichu deuxième mot e koza bien mon quartier là vraiment les grands mopa wa bengi yo ki na kate punan te na yaka na pasaka ba quelques semaines nga pom na nga yakin chic de faina viden chic na yaki wana ba répéter na Milouz na yaka na umela wana pinda teme na zalaki. Merci beaucoup. IGF. IGF oui IGF nzembo wana ndengeza ngana na talent en plus na artistique. Artiste a muta dénoncer ba fait ya société kitaye moko ebindenge nini bako ako se justifier par rapport à ce mutalinga tu ne pono lobby boy image et donc na à cause en abstrait il y a un message na à cause à peine en réalité au réalisme par rapport à ba fait na ba na nenga zo inspiration et donc on juge pas l'artiste nengona kaka boy mais na bande quoi IGF ba senga qu'il faut ko dénoncer dénonciation faut ezala pour que mboka na biso changer na soué ya yemoko mokonzi le grand prêtre Fachi Béton vraiment photo ndimaka donc souci à bakonzi ya liboba na ko dénoncer ko dénoncer dénonciation faut ezala tant mabe et mon ami nous les artistes nous avons ce rôle là à jouer on peut pas se taire là lorsqu'on voit il y a le mal et biso tokangi na biso munoko tozo bina na biso kaka non s'il y a quelque chose qui ne marche pas voilà ici ça ne marche pas l'artiste c'est une élite c'est lui qui ramène les gens vers le meilleur vers une destinée meilleure oui qui ba combattant ba sepeli na makasi bon bandeko ba combattant je le salue bandeko ba combattant batala makambuka te soki ka netika ba taquer trop hein neti bo misala pe sala mana Congo bandima ngopeti bandima ezape bien banzela mon boyo salama kalate zo salama ezape bien fo band combattant basa pi ba fungola mutema moni wenge yo kaniti ba biso to raté ba ngara tek na 2015-14 comme ma groupe nanga to kende Orléans to siège kuna to bando beta ba na biso ko to na biso na ba succès te baloba na biso to yate on se comprendre que no bo freiner pe culture na biso trop bo lembisa ni eloko tu ba solo laka donc voilà ce ba féliciter kulut nanga Koffi c'est bien mais ezateka que no bo féliciter so bo monelo mo attaque te même utayembi normal
mais bolinga na nde pe mboka na bino ndenge pe biso tozolinga bino pe bolinga ka ndenge wana pour que makambo biso to ensemble na expérience bande ko bana libanda ya makasi ba monde mokili etambola kuna susi bakango po mboka na ngo mata to sangana po to tindika place simbite to biso mokonza mboka ayo simbate ozo comprendre pas papa ya mbo ayo simbate nini ezo simbate bato pe bakangaka message comme te pa mokonzi bongo te ayo ezo simbate e komi pa mokonzi po e bonga po sueza mboka na biso elonga na précarité elonga na ba souffrance ba marko ya boye boye eza bien te mais petit à petit et simba Saint-Pi Roger membre il y a bureau et puis membre effectif il y a révolution culturelle bonissant révolution. Révolution culturelle, c'est bon. Je salue Chaka Congo, le coordonnateur, Didi Kemboar, Piranson, Maître Sampino, Maman Sandra Mpongo, Golf Dikando, Ramsès, Edi Mizele, Maître le vieux Ngouma, le vieux Lita Bembo, le vieux Adio Salemba, l'ingénieur, le Fombo. Donc tout ça est belé moko na kati wana bo mama Magiju Maywari, Ser Nabiso Chabani. Maître Sampino, Motomoro bien, Kolo Kwanga Lita Bembo, Batutouana, donc, tout saluer Bino. Révolution culturelle, les a force, mais tout consolider les sous-amours. Et tout qui n'a pas objectif, quoi, tout qui n'a pas objectif, et ils allaient bien. Tout ça trop, hermo, tout ça qui n'a rien, moi, moi, bah, ils a bien, tout taqué penda, quoi, mais, ils ont promettre. Mais ils ont promettre. Merci beaucoup, Saint-Pi Roger. Moi, je suis pour l'émission. Pour une émission, d'abord on a salué Batutu, Talibiso Lelo, HD la Congolaise, Stevie et TV. Donc voilà, Bolanda chaîne il y aura bien. Polémique, nous avons information vraie quoi. Bolandango, et puis voilà, on a salué Batubarananga Libanda, donc Ani Milambo, on a salué Ani Milambo, Ani Niemba Milambo, on a salué Solange Mengi. On a salué Maman Pierrette Nambali Naye, Jean-Pierre Kisoka en direct de Bundes en Allemagne. On a salué Bino, Giv Kindu, voilà. Tous là, bien pour soutenir Saint-Pi Roger. Tous ça, à chaque dimanche, Bison a battu dit au Sanganaka, tout Sangana, moi batte belé, boto betara betara, moi ba karaoké. Mais nous avons signalé Batou, le 25 nous avons invest. Le 25 Oyo nous avons invest. Dans 50 ans. Il y a Caribou Variété. Donc merci de donner un gomba mamile la staff tout ndenge bochenga jeudi le 25 nazana na investe quoi. Donc on a obeta wana les lots zo bongisama poto beta karaoke na biso beta na sport numéro 70. Sport numéro 70 na commune à Kasavubu. Contact na biso plus 243 89 512 512 1 plus 243 89 512 512 1 soko bengo zinga moko kwa donc le roi succès anante ba secrétaire ba kima ba khati ba so nga moka mno yamba so benga moka mno yamba vraiment ba surtout ba tutu libanda potonde mutesala makambu bande kona biso ya mikili bo fungola makambu bo fungola mitema makambu zonga bien quoi donc ça plaisir quoi na habité na boki o na bosani limbisa. Mais en tout cas, va soutenir trop. Le DG Henri Kalama Akoulez, Académie des Beaux-Arts. Le docteur Henri Kalama, Académie des Beaux-Arts. Merci. Cordon Kobla, OTP Okufela, Sernae, vraiment courage. Et donc, ACAP, MICAP, GAB, Révolution culturelle, IMICO, Association Touana. Donc, voilà. Tous à la Bomoko, quoi. Merci beaucoup. Là, c'était notre invité, Saint-Pi Roger Bosekota. Je crois ndenge toyokana ki lelo to solo la yango to tiko solo la ayebisi bino ezapena ba point mususu o abimisi to katikati yango to lobi ke wane kozala mission mususu to meka kolobana to komeka ko solo la yango poto yeba maka mususu o ezali ya ko bomba na musika là je vois la patronne Colochene na biso Maman Espérance Ebongo. Na pesi bo mbote siko zali Maman Espérance Ebongo na pesi mbote na pesi pe yo bo frère na ngai Impact bolingo ya Nadine Bibi Mbisoli na pesi mbote. Pourquoi pas à mon vieux Dej Derek Amane motema Marie-Claire Yanganda na niveau ba Londres na pesi mbote mbote na ngai na maître Innocent Machaka na Londres. Pourquoi pas à toi champion Mike Konzo na Londres na pesi mbote et na ba côté à Sid
En Afrique du Sud, là, je vois mon frère, mon ami, hein, Oyopena Tokole Sikamoko quoi, Bovik Fambakatai, na Pession Mote Sigozali, pourquoi pas à toi, celle que j'aime beaucoup, hein, Pedrot Inès. Merci monsieur Ndeko Ramses donc nangana loba mbote mingi na bandeko show des stars bandeko ya réalité musique 100% imiko national cinéma na pipo à cap na pesi bino mbote mingi donc vraiment sur na zang sek bango mabe mingi wana ezalaki mbote ya suka mpona kosukkisa émission allez bye.